Mais so babengi mutu ndoki. Ndoki azana pona kolia. OK. Ndoki abatela raté, a protéger raté. Ndoki asunga bato ko kene liboso. Il est là pona kolia. Olinga bato ba fonga bato ipena bayoka. OK. Na mukili oyo nzambe ndeka atinda biso na mukili. Tozana makambale oyo nzamba lingaka mtatambwa nango. OK. Likambo liboso mutu ayeba nzambe. Amen. Ozomana? Amen. Wana presa pensa eloko nzamba lingaka mingi. OK. Mutu ayeba Yesu abongo na motema andimela nzambe poete atambola conformément ndenge maloba nzambe elobi. Parce que parce frère bato ba raté tango zo sala mabe oza ko tambwisama selon ba principe ya makambo nzamba tana mukili te to bana na mukili ozo telemela ngo oza ko telemela yango ozo sala n'importe quoi ezali lokola muto zo fongola ba porte na vie na yo. OK. Soko tena Bible mutu moko yaki otuna Yesu nasa ni pona hérité bokonza likolo. Ozo comprendre? Oui. Yesu abani ko zonk seleba makamani ko zonk seleba makambu. Alobi na nkolo lobi nyonso yo lobi wana. Ngana tosaka yango. Yesu epsi lobi yo oza pene penda bokonzi ya likolo. OK. Pone so seba ke oza pene penda bokonzi ya likolo. Atosaka ba principe amukili. Mazalaki na nzambe te na vida yi. Nasali nzambe tango molai namona mbalebele mwasi aza na sida mais mobali aza nango te. OK. Mobali aza na sida mais zwi mwasi te. OK. Obi mpona nini esalama bongo mpona nini patriarche yo oyebi yango mpo omona yango? Oui. Parce que soki mwasi mutu akende kozwa sida wana mais mobali aza na ye fidèle. Fidèle. Et aux oreilles. OK. Oh, kolia mitoki abato, Bible pekisi yango. Boyi yango. Kosesa mtu musala pamba te, asala musala po fute mbongo na ye, okomi kopesa marezo banini na ye bisi yo. Okokoma na botutu, okoma na mali chance, okoma na libabe, ekobota libobi. Si malédiction se contre la mort à Changod. Bato sala ka misala salon na makambo ezalaka te. Kolela lela kaka kolela lela. Yango me se contre la mboka. Mais tala pa ba bindele. O sali musana yo ba futi yo mbongo. Mais ba bindele bazala kati ba science occulte. Oui. Bazala kati ba franc-maçon. Oui. Mais mboka na bango ezalaka malamu. Ekena malamu oui. Po bazaka na ba logique moko boyi. OK. Muto soto sana nzambe taza mwana nzambe te. moto ayambi Yesu na kwa mokonzi pe mobikisi abanga tata mwana nzambe te. Et puis Yesu ba yambake te parce flamme bandimela kaye lokola mokonzi pe mobikisi lokola te bandimela kaza na mokonzi pe mobikisi. Soko lobi lokola azasu mobikisa mutu te. Soko bina olobi na mwana omoni mwana mwasi moko lobi mwana mwasi wana za lokola mwasi a passer Vincent aza mwasi nanga seka lingale kosa kabiso. Oui. donc lingala na fo ba bongisa ngo non fo bongisa ngo ezaka malamu te ndimela Yesu azala mokonzi po bikise na yo bolongolaka lokola wana. OK. Bozokakola Yesu. OK. Somona bazongisi mutu makila me makila ngo esili lisusu bazongisi lisusu esili lisusu yo zaka mosala nzambe na balika malukuta te te makamba solo sikoyo bokamwaka te mutu wana aza na libulu te oyo ezomela makila wana ezokende wapi? Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata ese mwami likola baninga mina ye
c'est l'ouvert. C'est l'ouvert. Ndeko landaka yango. C'est l'ouvert. Ndeko talaka yango. Oh, na Vincent Makela. C'est l'ouvert. Merci, merci na bande konyoso oyo bozolanda biso na mokolo na lelo nzambe ya lola apambola bino esika oyo bozali. Chaque fois tolobaka ke Ciel Ouvert TV ezali chaîne na bino ezali chaîne na biso tango batindeli yo lien zalaka na bolingo wana ya ko partager lien wana pe nzambe akoyeba na kopambola bino. Pe tozo pambola bande konyoso oyo bozo consommer ba émission ya Ciel Ouvert TV vraiment nzamba pambola bino bokoba toujours na ko consommer yango. Lelo na yambi patriarche Vincent Makela bobo sanate na micro na se présenter te boyebi ke ezalaka toujours pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na équipe ezali costaud na moni Josué Liwanda Brown na moni na régie l'homme valable évangéliste Cédric Makela l'homme valable na moni pe motema ya patriarche Vincent Makela mama Bénédicte Makela azali pe wana azolanda biso vraiment en direct na moni pe mama Kapi Mondele maman na bébé a beauté biso bébé kitoko nzambe vraiment a pambolaye et sans oublier la sœur Bénédicte Tsipatoka sœur Grace Delicia princesse donc na pesi bango nyonso ba mbote mingi esika bazali lelo tozo lobela thème moko est très important tozo koba kaka toujours na ba thème na biso o tozo lobela comment reconnaître les signes de la sorcellerie. Tolobeli yango dadia lobaki ba makambo belé abimisa ki wana vraiment ezo soutenir bandeko ezo sunga bandeko belé bandeko bazo koma bazo benga vraiment nzamba pambola bino bokoba toujours na ko sala yango lelo tozo lobela ndenge nini mutu akoki ko se protéger pour que mabe ekomela yete donc tu sais mutu en général bana nzambe même les païens tokomeka ko développer yango lelo na patriarche Vincent Makela que je dis bonjour shalom patriarche Vincent Makela. Bonjour shalom Flamme d'Angola le pasteur nzamba pambola yo nzambe asunga biso émission le kamalamu batu bazala édifier par rapport à bamakam oyo toko développer na émission na biso ya mokolo lelo ko la pambola bango nyonso au nom de Jésus-Christ. Ok, merci patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela émission loleki vraiment batu baso consommer yango. Batu bazo consommer yango pe batu balobi en tout cas ba enseignement wana ezako aider batu ebele vraiment bazo za la intéressé na makambo oyo zoloba patriarche Vincent Makela. Non esengo eza ya na mitema na biso parce que pe le kumezo ngapa nzambe parce que tant que zoloba makambo biso to akapona ko koloba biloba lobate. OK. To akapona ko édifier bana nzambe pe to bengama pona yango to sala ka mission nzamba tinda biso nzamba ya pambola bango ba connaît ko consommer. OK. Et loko l'équipe munene ndé soki ba émission comme bango ba partager. OK. Kabola ngona ndeko moko oyo aokina ba makambo oyo te ayebina no Ciel Ouvert TV te parce que kabola naye nzamba ko lekana ko pambola bango je suis très content et je salue ma femme maman Bene maman Bene Makela mon œuvre d'art nzamba pambola ye pourquoi pas pambola moi sinanga leki cette belle femme Kapi Mondele ndeko lobi nzamba pambole na pamboli botana nga nyonso tout pe bokilo na ngai Marcelo bonne guérison nzamba pambola ye bokilo nga mobali aza porté disparu abimaki na ndako azomona na te mais nzamba sala grâce papa Ous azonga na ndaku ekozala bongo malamu do mikolo pena mwa bitumba eza makasi mais avec le Seigneur ba réponse pe bien ekopesama nze papambola pe yo moko mitune ekozala ya yo bien ekozala ya ngai na kombo na Yesu. Ok, merci balandinyo so bozolanda biso en direct tobo sanate tozolobela ndenge nini mutu okoki kozala protéger po ete misala ya satana ekoma epai na ye te to esimba ye te nde nazongisi toujours patriarche Vincent Makela parce que c'est lui nde aza na maîtrise ya ba makambo oyo tozolobela c'est pour cela avec beaucoup de respect topesaka bino boso pena bakiti bofanda wana bolanda biso na bokebi mama soki mwana azotia makelele bimisa ye libanda
kolingate mutu a dérangé yo landa émission lelo avec beaucoup d'attention okomona ba révélation lisusu na thème otozolobela patriarche Vincent Makela première question na ngeza boy est-ce que kindoki il y a niveau de colo na niveau assez existaka c'est ça ma première question. Oui, bah, ça, surtout na kingango mutuna on a émission la fois passée. Ok. Mais na zong ça kingango. Mais na cas de respect parce que ça, yon ne doit pas émission. Oui, oui. Yon ne invité ngai. Kindo qui a niveau assez zali. Il y a niveau à l'école zali na loba kingango déjà la fois passée. Ok. Et ça na va 3 dimensions. Et ça à niveau international, et ça à niveau national, puis ça à niveau il y a secteur de Vandi. Il y a milieu yo vandi donc isalaka pe moto salaka musala na niveau oyo ye azwili bondoki to azwili mission ya misala mabo ba pesi we salaka bongo. OK. Voilà, pasteur Judith Ndoma, il y a Église Bethesda, il y a Père Condé de Paris. Alors baki na tuna yo question oyo. Alors baki est-ce que bandoki nyonso mutu nyonso o azando ki apumbwaka est-ce que baliaka kaka batu bango nyonso mutu apumbwaka ndoki apumbwaka baliaka pe kaka batu mais so babengi mutu ndoki azana pona kolia. OK. Ndoki abatelaka te aprotégeaka te ndoki asungaka bato kokende liboso il est là pona kolia. OK. Bible le biboye muyibi aka pona koyiba koboma kobebisa voilà mais mutu ayaka papa sabo moezali Jésus. Amen. Mutu bazobengi to bo ndoki aza mutu misala mabe. OK. Misala na ye wana mabe eza pona ko détruire. Très bien. Eza pona ko nulu via bato pe eza pona ko sacrifier bato. Ndoki monta sala ka sacrifice te. Ndoki nyonso tout obe komene ndoki aza niveau assez aza niveau likolo but de principal za ko sacrifier bat. OK. Voilà. OK. Musane yango wana. Voilà. Voilà, pasteur Judith Ndoma oyoki makambo patriarche Vincent Makela lobi bandoki nyonso bapumbwaka baliaka donc but nini principal na bango zalaka ponako sacrifier batu. Voilà, patriarche Vincent Makela ezali troisième question na lina poser yo na lobi tozolobela ndenge ni mutakoyi komi batelama poete mabe ya bayini ekomela yete. OK, question na ngami zaboui na lobi est-ce que un païen oyo azotosa mobeko o nzamba tana mokili mutu abongo pe bandoki ou bien ba magité ba rosimba yo ba rosimba yete. Voilà une très bonne question. Maintenant kolinga bato bafunga bato ipena bayoka. OK. Na mokili oyo nzambe ndeka atinda biso na mokili tozana makambale oyo nzambe alingaka mutatambo nango. OK. Likambo liboso mutu ayeba nzambe. Amen. Ozomana. Amen. Wana presa pensa eloko nzambe alingaka mingi. OK. Mutu ayeba Yesu abongo na motema andimela nzambe poete atambola conformément ndenge maloba nzambe elobi. OK. La deuxième chose ndenge nzambe atsapso na mokili ezapela ba principe ya mokili. OK. Mutu azosambela te mais azako tambola ba principe ya mokili. Azako tambola selon nzambe ndenge asala mokili. OK. Moi ça mutu kozwa te koboma mutu te d'ailleurs ezapela kuna Bible. OK, oui, c'est écrit. Koyiba te yaya za yaya papa za papa oza makila te. Ouais, oza na respect na makambo ya na batu oza na kobanga makambo oyo nzamba ti na mukili eloko eza yo te kozwa ngo te mobala mutu kobima na ye te mutu wana ata azosambela te lokola kana azorespecte baprincipe ya mukili azotika atambwisama ndenge mokili elingi atambwisama mpe azala. OK. Mutu wana bandoki bakolia ye te. OK. Tapso kokambwisa bato. OK. Parce que bandoki
na misala mabe kangaka mutu soki mutu azosala masumu oza coupable neloko wana voilà OK yango moni bible ezoba ke le salaire du péché c'est la mort et puis bible ezoba ke malédiction ezali sans na cause te ezaka nile sans effet voilà soki ozosala no mabe te ozotambwisa no malamu oza na respect ya makambo nde mokili ndenge ezali ozosala mosala ozoganye vi na yo na motoki na yo ozala bamagui te kati na yo parce que flamme crois moi mpo ndoki azwa yo to bato ya misala mabe bakanga mutu wana eza pasi OK me mutu wana mbage bakolia ye te bakobebisa ye te me ndele kokosanga kati na ye ezali sali OK akobika te akota bokonzi ya likolo te mpo nzela oyo ekotaka bato bokonzi ya likolo eza kondimela yesu amen ya ndimeli yesu te sali akozala na yango te me protection ndenge mokili oyo mopepa mabe bamaladi ya mabe ya kobwakela bandoki ya kokanga bato bakozwa ye te voilà patriarche Vincent Makela barévélation déjà ebandi nayebisaki bamama soki mwana azoderange yo pesa ye na boni na libanda mema ye landa mpenza message oyo eza mpo na bolamu na yo na bandeko na yo partage émission mpe bosabone botalaka numéro ya compte bancaire eza wana numéro ya compte bancaire eza na ba ya télévision na bino wana botinda mbongo tolobaki atoza na $5 ata $10 soutenir chaîne oyo parce que makama malamu ezobima na chaîne oyo patriarche Vincent Makela question nange eza boye nalobi po un païen oyo azo respecter mobeko oyo nzambe atia na mokili azo respecter yango ako respecter yango na 50%, 60% ou bien 100% à la protéger. Ça doit respecter 60%. Est-ce que vous allez la protéger? Mutu oyo aza ko respecter mbeko. To bananu ya mukili. Na ndambu na yango. Kasi yango aza protéger te yo muni bazoli ya batu. OK. Parce que frère batu be bakate. Tango zo sala mabe. Oza ko tambwisama selon ba principe ya makambo nzambe atia na mokili te to bana na mokili ozotelemela yango oza kotelemela yango ozosala n'importe quoi ezali lokola moto ozofongola baporte na vi na yo soki moto mabe ameki yo to aluki yo directement komona yo mais soki motu aza kotambwisama na yango d'office aza protégé soki otali na bible motu moko ayaki kotuna yesu nasani mpona hérité bokonzi ya likolo ozo comprendre yesu abandi kozongisele bamakambo andi kozongisele bamakambo alobi na nkolo alobi nyonso oyo olobi wana nga natosaka yango yesu epesi alobi yo oza penepene ya bokonzi ya likolo mpona esi osebaki oza penepene ya bokonzi ya likolo atosaka baprincipe ya mokili mazalaki na nzambe te na vi na ye donc soki sangisaka baprincipe azotosa mokili azosu nzambe atia na bomoi na ye nde motu ala akotela bokonzi ya likolo me lokola azotosa baprincipe ya mokili akomaki penepene ya bokonzi ya likolo c'est très important makambo nazoloba yango na passe flamme kotosa meme baprincipe ya mokili eza malamu eprotegeaka mpe moyen baincantation bainvocation ya bato bazoluka motu na moi bazwa eza te bazwa yo eza te parce que na vie na yo baporte eza fermé moyen bakota eza te mais soki osalaka bisalasala nde bakokota epai na yo mpe vino kozala mokuse yango moniki ntango ya kala bato bazokosambela te mais kobanga makambo ya mokili ezalaki bato ozokumela ebele bamadi pampa bezalaki te kokufa pampa bezalaki te makambo tozomona oyo bamai etomboki boye na boye ezalaka te mais lelo ekoyi parce que batuna principe ya mokili bazotosa yango te yango moni mabe ezoya voilà Voilà, patriarche Vincent Makela vraiment ozoloba bien vraiment ozopesa bato connaissance o bato bayebaki te patriarche Vincent Makela tozofandaka na bacouple nali tolobela siko couple oyo bayebi yesu te couple oyo bazobika ensemble siko soki mwasi
azotosa mobeko o nzamba tia na mokili mobali aotosa ngo te so sort ekozala ndenge nini na couple wana. Le salaire est individuel. OK. Moi ça robika mbala robika te. OK. Moi ça vous allez protéger mais mbala vous allez exposer. OK. Parce que flamme. Oui. Na sali nzambe tango molai. Na mona mbalebele. Moi si azana sida. Mais mbala azana ngote. OK. Mobala azana sida. Mais suis-moi cité. OK. Obi pona nini? Et ça la mabongo pona nini patriarche? Yo yebi yango. Po monango. Oui. Parce que soki moi si mutakenda kozwa sida wana. Mais mobala azana ye fidèle. Fidèle. Et ozwa ete. OK. Tala er moko pe même atape milieu mabe yango po ba kotela mutu. Basala mutu mabe. Batala ka lolenge mutu wana azotambola. OK, amen. Amen. Nazo le likambo solo. Oui, 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 oui. Oyebi Pilate. Pilate agi païen, agi chrétien te. Bagena futa Pilate pa ya Yesu, Yesu pa Pilate. Oui, oui. Mutakanga ki Yesu za Pilate. Mais Pilate aze lilingi na ta Pilate loko lilingi ya ba démon. Ozo comprendre? Oui. Pour ba kende ki na Yesu pa na ye, pour se soit si amabe. Mais passer flamme. Pilate azo sabato be ko tika Yesu pa na ye. Bila bozo ba na sele mabe. Na bomise le kulusu. Mais na moni mabe moko Kati na yete. Kati na yete. OK. Bon na bomé pour la ni. OK. Azaki fond sincère. Ozo comprendre? Oui. Donc mili mabe et contre la batu pamba te. Amen. Il faut passer là. OK. Il faut passer y priorité. Ndeba koti. Alors moi ça pilote na pia prendre buto alali. Mobala monaka la musumba na ye. Aïpsa biko sala buto mabete. Pona butu na lalité na loti pona moyenge benyoyo na lalité parce que flamme kimbo yenge beni ya mutu elobaka liboso ya nzambe pe liboso milimo. OK, amen. OK, OK. Botika mutoyo botika mwasi oyo ya zwandi na ye asaka ne mobulu te yake kufa pona lisuma mutu mususu bibolo bite mutu na mutu ko mekulusu na ye. Chacun portera ses fardeaux. Oui, oui. Olaniga. Amen. Moi ça vanda na ye yo ozu oyotiki. Ozu oyotiki. So ozu sida na yo. Moi soit na juste. Et resoyete. OK. Ba esprit o bazana entité na ye. Ba ange na ye. O batala kelonga nzambe chaque fois. Pona mwana mwasi wana avant na libane kimia. Aïba kata trichakate et rejoignez te. OK. Bible est passé flamme. Oui. Mutu na mutu kokufa likolo ya lisumu ya ye moko. OK. Bible ko sakate. So ke mbala vanda na ye. Moi si mutu afrodaka asala kaboye. Azui maladie. Yende mtu akufa na maladie wana. OK. Nzama ko protéger mobali wana. L'esprit et ko protéger mobali wana. Na kombo na Yesu. OK. OK. Voilà, ndeko nyonso o bozo landa na yebi ke bozo soit connaissance, bozo CP là vraiment maloba oyo patriarche azoloba to tiangone na misala. Tiango na misala et ko soutenir yo. Dadi question za boye siko ba patron oyo bazalaka ke bazo futa batu. Na ndenga likukuma. Azokotsa mbongo. Mais azo futa basali na yena nenga mabe. Est-ce que batu wana pe ba ozala protéger te ou ba ozala protéger? Ça protéger te parce que bazolia ba mutoki ya batu. OK. Parce que flamme, oui. Somme ta selo musala na ye futa ye ndenge boyokanaki. OK. Ozolanga kolia motoki ya bato et que expose yo et que expose mwasi na yo et que expose bana na yo. OK. Famille comme na malédiction. OK. Yo mona ka mutoza ina mbongo melobe akwei. Parce que ozolia na mitoki ya bato. OK. Or kolia mitoki ya bato Bible pekisi yango. Boyi yango. Kosesa mtu musala pamba te aselo musala po fute mbongo na ye okomi kopesa ba rezo banini na ye bisi yo okokoma na botutu okoma na mali chance okoma na libabe ekobota libobi. OK. Bato balande. OK. Donc
ezali malamu te osesi mutu musala si malédiction monsieur kotina mboka biso yango oti bato asalaka misala sala na malamu ezalaka te kolelalela kaka ba kolelalela yango malédiction kotina mboka te mais tala pa babindele osali musala na yo bafuti yo mbongo mais babindele bazala kati ya basanso kilte bazala kati ya baframason mais mboka na bango ezalaka malamu ekena malamu oui mpo bazalaka na balogike moko boye même na mokili bazala balogike moko boye yango moni bazozimboka na bango ekende liboso biso bakane eleki mingi kolela eleki mingi malédiction ekoteli na kati ya bato eko na kati ya bakonzi eko na kati ya mboka c'est très important patriarche Vincent Makela so tolobi tokende kaka na domaine ya bapayen émission mpe aussi la te donc tokokende parce que eza trop vaste question eza boye nayebi ke tokokende nanu boye tokochite peut-être na domaine ya bato oyo baosalela nzambe mais tokende nanu boye question moko boye ematinga ndenge naloba boye ndenge naloba patriarche Vincent Makela nalobi soki nzambe abandi kobeta payen oyo azo respecter mobeko oyo nzambe atia na mokili te bokoyeba yango na babilembo nini te nzambe akobeta payen te nzambe akobeta ne payen to respecter po ayebi ne ye te nzambe abetaka nde bana ne oyo alingi payen aza ja pini na makambo oyo azosala aza ja condamné mpo moto akosilana na ye aza deja eza satan ozo comprendre nga eza ja satan nzambe nde asilivaka biso neti ngai naselaka ye soki nakwei nzambe akobetanga mpo nazonga na nzela mais moto ayebi nzambe te aza tika salaire na ye tout d'abord oyo azolona yango akobuka et puis le salaire du péché c'est la mort et puis akokota bokonzi ya likolo te aza ja juge donc akosilana na ye moko na milimo oyo asalelaka ozo comprendre mais nzambe nde abetaka biso mpo tozonga na nzela c'est très important voilà voilà bandeko tobosana te tozo parler sur ndenge nini mutu akoki ko se protéger po ete mabe ya bayini ekomela ye te bolanda biso malamu patriarche Vincent Makela question nange ezali boye nalobi na ba oyo bazosambela na ba oyo bazosambela te bato bazo respecter mobeko ya nzambe te na kote bazosambela na ba oyo bazo respecter mobeko oyo nzamba tia na mokili te bango mibale soko na bango ekozala ndenge nini bango mibale na comprendre question malamu te tu n'opposes malamu te question nange eza boye nalobi entre les païens na bana nzambe ba oyo bazo pratiquer neti na ba chrétien bazo pratiquer mobeko oyo nzamba tia te bazo tosa maloba na nzambe te c'est la nane ouais trop bon parce que femme nani yango so benga mwana nzambe mwana nzambe aza moto abangaka nzambe te moto azotosana nzambe te aza mwana nzambe te moto ayambi yesu na biloko mokonzi mpe mobikisi abanga te aza mwana nzambe te epuis yesu bayambake te parce que flamme bandimelaka ye lokola mokonzi mpe mobikisi lokola te bandimelaki azala mokonzi mpe mobikisi soki olobi lokola aza so mobikisa motu te soki olobi na omoni mwana mwasi moko olobi mwana mwasi wana aza lokola mwasi ya paster Vincent aza mwasi nanga seka lingala ekosaka biso oui mama benaki kozala lokola mwasi ya paster Vincent te azali mwasi ya yango nabengaki mon œuvre d'art na bala ye mpona façonne ye et puis napesa mpe yesu na nga ayamba yango moni bibi andimela yesu yango moni bibi ezoyo bapase flamme mobali oyebi te soki okobikisa mwasi na yo yo tanga bibi ekolekanga mwasi oyebi te soki okobikisa mobali na yo aza lokola te azali et puis yesu bandimelaki lokola te banusu balobaka yamba yesu lokola bokobobi yo moni babongolaka motema te donc repentance esimbaka te il faut ndimela yesu azala mokonzi mpe mobikisi na yo yango nde kosimba mais soki oyambi ye lokola moto aza lokola paster flamme aza yo aza ngai te akasi botango olobi ke ye yamba yesu lokola donc aza mokonzi te donc lingala na fo bato babongisa yango non fo babongisa yango
ezaka malamu te ndimela yesu azala mokonzi mpo bikise na yo bolongolaka lokola wana bozokakola yesu yango moni nzembo ya Jerusaleme yesu akotaki lokola mokonzi c'est diabolique akotaki mokonzi akotaki na nkembo mokonzi wana bongisi yango te ezalaka bongo Yerusaleme yesu akotaki na nkembo mokonzi po akotaki na nkembo bato atima ndalala akoti na nkembo mokonzi na Jerusaleme ezalaka lokola te soko lobi lokola ozokakola yesu yango ntango lobi kaza lokola mokonzi bosko azalaka nani aza mokonzi bongo soko bi aza mokonzi oki koloba na président Faci aza lokola mokonzi ya Congo te lingala le fo babongisa ngo aza mokonzi ya Congo voilà yango monaka babengaka ye Faci Beton po aza mokonzi ya Congo donc lokola wana diable alingaka yango mingi po bozokakola mobikisi na bino yango bato babika te donc mwana nzambe passé flamme eza te moto akendaka église mwana nzambe ezali moto oyo andimela nkolo yesu avanda motema na ye nzoto nekoma tempelo ya saint esprit ekoma ndako ya nzambe azosala makambo nzambe alingi ye nde mwana nzambe merci patriarche tolandi yo vraiment osali correction moko oyo ezali claire oyo akotelemela yango vraiment nayebi te oyo akotelemela yango ye moko amiyebi mpe nzambe akosepela na ye te patriarche Vincent Makela question ndenge ezali boye entre les satanistes na bandoki basanganaka mpe mpona kobeta bato te bato azaka na po bandoki baza basataniste il fallait tuna na bato bazosala ba science occulte na bato bazosala sorcellerie ya kopumbwa est-ce que bakutanaka mpe mpona kobebisa bato bakutanaka te bato bazalaka na bandroit na bango basanganaka mais bazojouer kaka rôle moko rôle na bango c'est la destruction du monde destruction bato nzambe asala bango mpe baganyaka baame nde biso tolukaka baame donc bango bazotravaille pas maître moko maître yango c'est le diable mais baza na bamilie na bango bisika na bango akende osanganaka mpona bamisala na bango esalamaka na se na moi voilà merci patriarche Vincent Makela parce que ozoloba makambo eza très important bato ba science occulte na bandoki basanganaka mpenza te ndenge kaka yo olobi wana mais nalanda pasteur moko boyi donc seka bukaka lokuta alobaka ke bato ba science occulte na bandoki bazaka bato moko basanganaka mpona kobebisa bavia bato patriarche ayebi te akosi yo na bisoka exemple moko toyebi bakombo ya baloge te oyo oyebi tomona biso tanga bakombo na yango bon soki taza ta mosusu ndoki mpa na bino akendosangana bato baloge wana tout d'abord nakobiso elongo ta biso kokambwisa yo bato baza na kati ya baloge na bato baza na kati ya sorcellerie tanso bazala mpe na mwa na badivergence bazala mpe na mwa badivergence komwa kobendana ezala est-ce que vous comprenez? Oui. Somme toyebi soki bandoki bakutanaka na bato ya baza na baloge na batemple kuna basanganaka akosi yo baloge bato bakendaka na bisika oyo bango bapona mpo bakende kosala mosala bango ya butu mais bazosala kaka maître moko maître yango c'est satana voilà ça va mais so bakutanaka o quelque part bakesanganaka tout d'abord pratique basalaka eza ndenge moko te eza lokola ozoloba ke babaskete bakesanganaka na bajoueur mpo babeta match est-ce que akosimba akasi o moto azobeta tennis ake kosangana moto azobeta volley akasi mais nyonso eza sport baza mpe koutilize baballon mais baza na lolenge baza koutilize yango mosusu bazotia na panier mosusu bazobeta na nini bareclete mosusu bazotia na maboko ake abeti na poto mosusu bazobeta na makolo bakende kotiabi bango tu baza bajoueur ozo comprendre baza koutilize baballon mais baza kosala yango d'une façon différente voilà patriarche Vincent Makela nalobi boye eza question oyo pene emateli ngai nali tokota na moke na domaine ya bayembi na biso ya mikolo oyo
parce que tout le monde a yembi mingi bazo yemba au moins asali ka 3 mois succès après sili soyo to yebité et zo la attaque ya moyini et zo ya kati na bango ou bien eza ndenge ni mekano ko expliquer biso malamu parce que tout le monde a album ezo bima au moins asali 6 mois succès mais au moins pas ekweka ndengo wana eza nini au juste parce que flamme olingo maman mungena libanda ya thème na biso yokanga ne biso malamu ngale ngabla ko lobela bayembi te po bayembi mingi na biki babongo wana te OK baza suko yembela nzambe te bazo yembela mukili to lobango trop makama lobeza ebele na thème biso to sui OK to tika na makaba bayembi wana po ngala mona ka bango mona ka plupart na bo baza ba païen bayembi la nzambe te vrai bayembi ya nzambe baza kotanga pe bato mingi bayeba na bango te. Voilà. OK. Limbi sanga penza. OK, pas de problème. Patriarche, ce qui mutu azui attaque, mutu oyo azo respecter mobeko nzamba tsana mokilité azui attaque. So mutu wana ce qui akimi na église, aye na église, aye po abongo la motema ekozala ndenge nini. Nzamba koyamba yo be to tinga kitoko mingi. Mutu oyo azui attaque na mokili. Aye na église. Akobongo na motema na quelques minutes hein? Oui. Po nayebi kulutu na ngai Lukezo Lwanti azaki grand journaliste. OK. Que son âme repose en paix. Pour na terre na ye mingi na full gospel. Lukezo azalaki ne païen. Mais tant batindaki mutu po bazoko mekana RTN sora mingi. OK. Tant batindaki mutu aya po akoloka ko bomaye. Ozomona? Oui. Moi si ya Lukezo tant mutwana ye abina mutwana papa abato swananu kanga miso bondela ta babli ko bondela boye amoni mutwanga o ya kwa na la nepongi. OK donc nzambe directement ko sala intervention. OK ale na ye pongi ozo comprendre oui. mutwana meki Lukezo akoki ete tango akei akeko bisa batuna bime mutobo tininga ina kene ko mekaye apriaka fort mais ça n'est pas rien. OK si est-ce que ne bato ka babi est-ce que Lukezo apriaka mais tout ça au moins moi tango buke moi strazo yi mabondeli et protéger de mobali na yi. OK et après tango buke pe moi sina meme na nzai malamu Lukezo ke bongo la motema. OK bato na témoin de Lukezo ba ko commenter on a bien ça marabu ya solo ozomona mutu ake l'église ba paye na milima betakeye batamsami batakeye soki bina bongo ni botema kati na sona tango wana ba zo esute. OK OK akon protéger. OK et ça lokola ozolaki yo moko n'est-ce pas? Oui. Ngai na kipona na bulisa yo. OK To na salo mabe. OK mais orge tanga na zo ya wana yo aussi obengi basoda basi baye pour la protéger yo. C'est fini. Non, c'est fini, on se soutient. OK. OK. Pourquoi me protéger? OK. Et ça ndemona makama molimo. OK. OK. Voilà, Patriarche, on nous signale que tant on a besoin vraiment et comme nous sommes limités par le temps. Patriarche Vincent Makela, Nalingi osa la synthèse parce que émission ou ici nous sommes limités par le temps. Tant qui déjà va signaler biso, il faut émission déjà to kata yango. Nalinga ki osa la kaka synthèse ou bien conclusion ya makamunyo so oyo lobby pour être to clôturer émission. Parce que flamme. Oui. Na kosenga na batu boye. Ndeko yom tozolandanga zala na ngambo bato malamu. Amen. Okobika na makambo ebele okozala epani na makambo ebele ato sambela kate mais zala mutu malamu na mukili. OK soki tatali yo boye bazomona oza mutu malamu et puis eloko mibale bongola botema ndimela Yesu. OK po kolingaka te kozalaka malamu ya bato ya mukili ozaka protéger na mukili mais soki mokolo yango okufi molimo nebunga. OK zala malamu na mukili et puis ndimela Yesu mpo na mukili ofutama na bolambu na bolambu ozosala pe suka na yango ozwa la vie éternelle. Amen. Tala parce flamme. Oui. Mosale moko nzambe na Bible ya munene comme de Pierre atoleki kolo Yesu kolo toza kolanda yo totiki biloko na biso nyonso tokozwa nini yo yebi yango. Oui. Kolo lobaki
oyo bino botikaki wana na mokili bokozwa yango Kama 100 fois. ok au centuple pe après La vie éternelle. merci nkola pambola yo est-ce que vous comprenez Amen. nazokisi bato eza réponse Oui. donc kozala mutu malamu na mokili nzambe akofuta yo Amen. bolamu yo osalaka oyo ezolona ekozongela yo Amen. me kondimela yesu okozwa la vie éternelle. Amen. C'est ça le problème. Amen. Ndeko zala mutu malamu na mukili tika kosala mabe mwasa libala zala fidèle bobala libala zala fidèle tambola malamu eloko za yo te kozwa te kosimba te tikosala bato bakanai tika kokangisa bato inutilement kotangisa makila bato baza ba innocent zala na ngambo ya bato malamu okopambolama okovivre malamu na mukili pe libota na yo descendance na yo ekozala protéger pe na nsima ndimela yesu po ozwa la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci bandeko nyonso oyo bolandi biso na émission Nzambe apambola bino tolobaki auparavant que to partager émission oyo pe to s'abonner pe tozobeta sete tolobaki numéro ya compte bancaire eza wana ozali amoureuse ya Ciel Ouvert TV na mokie kaka oyo Nzambe apambolaka yo soutenir chaîne na yo pour chaîne et s'avancer parce que babiloko aboye elobamaka te tala ba révélation tala lelo ba connaissance oyo ozozwa ozosongo fele mais soki Nzambe apamboli ozwa quelque chose tia kaka na numéro ya compte bancaire oyo eza na tie ya télévision na oyo wana soki otie mbongo obengi patriarche Vincent Makela oyebisi eke na tiaki mbongo autant mpe tozoloba ndeko nyonso oza na problème oyo etali sorcellerie esila te oza na problème ya maladi numéro ya patriarche Vincent Makela eza wana benga yaka Nzambe na ye aza na bomoi Nzambe na ye asalaka Nzambe na ye aza Nzambe ka ya ba possibilité patriarche Vincent Makela bandeko baza komitungisama na problème oyo etali kindoki oyo etali ba maladie ebele oyo ezosila te patriarche olobi na bango nini mpona toclôturer plupart ya bamaladi esilaka te tula bo ezalaka baphénomène moko mystérieux. OK. Parce que soki na balikambo bato ya régie bolimisa bopesa biso ata 5 minutes. OK. Soki ndoki ati mutu maladi to mutu azala misala mabe ti yo maladi akotia bademo na nzoto ozotambola na bango otambola na bango. Okay. Soki bapesi yo kisi besone emeli kisi wana OK. bazongisi yo mai to makila bameli yango yango monaka moto azozwa bakisi changement oyo ezala te so mona bazongisi mutu makila me makila yango esili lisusu bazongisi lisusu esili lisusu yo ozaka mosala nzambe na baleka malukuta te sikoyo bokamwaka te mutu wana aza na libulu te oyo ezomela makila wana ezokende wapi olobi u Vraiment. pour passer flamme. Oui. Donc pas une déconangai. Mutu na nzoto na libulu te ozomela mai na makila wana ekendaka wapi wana ezokesika mosusu me bazomela yango te biso tokosala yango babeti yo tonga mpo ozwa kisi tomeli yango bazokoso makila bato bameli yango na balika masolo malade ezaka kosagrave donc makambo azosala yo bamoniki bazokoso makila bapesi yo kisi me mini bamemeli yango esala te fe moko te na nzoto na yo bakime pa nkolo. OK, amen. Baluka basali ya Nzambe solo. Amen. Bakobona pona bango makambu eko changer. Amen. Parce que Jésus, c'est lui le réparateur des brèches. Amen. C'est lui le vrai guérison. Amen. Yenda azali. Amen. Azali pa kozala. Amen. Baya pa ya nkolo. Bakomona bikamo. Amen. Voilà. Voilà, patriarche numéro de téléphone directement va dédicace pour notre clôturer. Numéro de téléphone est plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131. Numéro monsieur Ango le passé flamme. Oui. Plus 243 89 98 060 21. Plus 243 89 98 060 21. Babenganga bakozwa ngai pour la dédicace en tout cas
na redédicacer bato oyo pena napesaka mbote mingi te napesi commandant Roger Mokonzi ya yango wana Losako par exemple la fidèle ya Silver TV napesi frère na biso Peter yaza Mokonzi ya unité roi ba unité frère Peter mbote no yango wana bo partager mission de bomeseni napesi colonel Vincent yayo yango na mbote ndoi nanga napesi le général chouchou ya public chouchou ya peuple oyebi nan général Elvis Palanga yayo yango wana Mokonzi na madame na yo na famille na mobimba nzamba batela yo soki tozwi ba continuons surtout ba comme le général Elvis Palanga armée bongi ebongi poya tesika trouble eza ndenge nini soki aye kimie koti babengaka ye papa kimia Mokonzi munene maibi musalane siki aza kola ba oyo wana tombona kite ba oyo wana kola pambola ye bolimbisa epena ba ebanso balandaka biso bona tangaka bango bayebi to tangaka bango pe mingi parce flam ngala ko sepela ngana yo to pesa mbote mingi to dédicacaka mingi bato yo balanda kabiso penza o ba partageaka bémission promotion atalaka na bango yango te yeko sala bongo malamu igeti mao ya yango wana voilà na lobe na pesa to mbote mingi te na pesa mbote kana famille nanga Makela Jade Makela mwana nanga Sephora Makela yo bengage prophétesse Jade nzamba pambola pe na libota nanga mobimba nzamba pambola bango lelo penza na suki wana. Merci Patriarche Vincent Makela au pesa kibiso temps vraiment ya kopé sa connaissance na bande connaissance oyo bazolanda na 4 ko ya monde nzamba pambola yo motonyo so balingi a contacter ngai obenginga na plus 243 98 18 22 616 na bandeli plus 243 98 18 22 616 au bengingai okozwanga directement na WhatsApp na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na Josué Luanda Brone na régie tozalaki na l'homme valable évangéliste Cédric Makela na pesi mbote kaka na Depsi Mbimba na Bruxelles Héritier Kasongo na Bruxelles Mama Bijou Condé de Paris mobali ya Père Condé. Moi, si à Perconde de Paris et j'ai sali Mayatomo Mayamoto Mubalia Mama Tita Nzamba Pambola yo maître Julio Consolata maître Daniel Tumba maître Idi Amin Linzo Kembombo maître Daniel de la Bila mon avocat Cambez j'ai sali tout le monde au Balanda qui sauve ban église à Vallée de Bereka bana ya les Rochers sali j'ai sali la sœur Divine Losambo la sœur Barbara Nzambe a Pambola Bino et j'ai sali aussi Fabrice qui me parle pour partager émission Moutounion sur notre bois awa à partager la émission oyo Azimutale na petit mbote na José Ntita de Bruxelles Hervé et Pape na Paris Trésor Lubaki na Paris pour partager émission oyo Nzamba Pambola Bino na petit mbote na Papa Kasse Songo na Luanda Pasteur Zule na Luanda Pasteur Pedro Matondo na Luanda ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye